mais tozara na posa pour que ça ait chance parce que moi je me l'ai dit aussi que peut-être blocage wana mabote ezalaki parce qu'il y avait pas une vérité, il fallait vérité ou ebima. Et je crois à moi que ce que Limbisi Rose, ça sera un nouveau départ pour la relation à Bino. Mais Natiki, Yondo a décision. J'aime Nodi. Et j'aime Rose. Je l'aime dans tout mon cœur. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango. Salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, na chaîne Labino, Couleur Télévision, Tam Tam l'Afrique. Là, on se retrouve tout le lundi à partir de 21h, les vendredis à 8h et puis les dimanches à 13h. Et La Voix du Peuple, site chaîne YouTube Nabiso. Là, c'est anytime. Donc, nous avons une playlist Mobimbawana. Sur Betika, la vérité en face, au tu as une playlist Zawana. Tout ça va toujours mise à jour à chaque fois que tu publies une émission, il y a Sika. Donc, net ici, au côté, au monde, avec une émission déjà le plus récent. Et puis, il a dit, un projet depuis l'année 2015. Donc, Nabandeko va découvrir l'émission Lelo, va découvrir en Sika. Bon, que depuis 2015, l'émission a existé. Et puis, tout ça, là, va ébélé. Vous pouvez passer dans la playlist de Nabiso pour revoir nos différentes émissions. Et on a s'abonner, abonne-toi dans la chaîne Nabiso et une cloche, il y a une notification, et ça permet de cliquer en haut, cliquer dans toutes les vidéos pour que ceux qui te tuent vérité en face aux gens à rater, que recevoir un message. Et je vous exhorte, il y a aimer émission Oyo, donc place au moni bache musapi boye, tika kaka curseur na yo wana, cliquer wana, to ata na télécommande na yo ko memango pe o cliquer wana. Et ça a des raisons, il y a liboso ezali bongo pona ko soutenir émission Oyo. Tant bozo aimer ango, bozo sala que YouTube a mona que ezali émission moko intéressant pour que bandeko mususu pe batala ngo, donc bozo participer na promotion nango et puis ami balé, tant bozo ko aimer ango. Donc, dès que Koti, YouTube a envoyé yo au CPLA dans le programme, on a outil de comme notification parce que pour s'abonner, on a cliqué dans la cloche à notification et suffire pour que on recevoir à tout moment un message sur l'émission si Koti. Mais tant que vous avez dites-vous que vous avez dans ça dit à chaque fois que vous avez la facilité à retrouver en haut, vous avez parmi les premiers ou les premières personnes qui la programme en haut. Commentez parce que les commentaires na bino et sous la biso makasi. Et zo sunga bandeko bayaka makasi pour que toye bara nenga résoudre des problèmes puis partager en haut pour la large diffusion il y a programme. Merci na bandeko na moni basali ngai basali groupe Mobimba et après on soutenir différentes vidéos na tchela rabino na nenga ya WhatsApp na pesi bino mbote place bozali. Et aujourd'hui tozala DK au tosala mais il y aura des différentes vidéos. Vidéo à Liboso, je pense que Bissonio Sona Bino Totero Landabongo, situation, il y a Ndekona Bisso, Ricardo, na Rose, Roberto, combat Ricardo, Roberto, moi je vais en Roberto, il y a Otaki connaître un choc par rapport il y a résultat au topé ça qui y a Aden, oui, là ça qui effectivement que moi na Azali moi en a été. Et comme nous avons l'habitude de vous dire que dans cette émission, nous aidons d'abord les gens il y a sa vérité au hasard et après tout l'étape par réconciliation nous avons supplié M. Roberto pour y avoir une émission à biso pour yoka mais avant tout dans les susuna yamba nous avons biso moi si lolita oya luka ki biso to banani problème oyo na toyo kaye lisusu muke puis to yeba nini to aussi ça problème o lelo to ye po to yeba ni to ça pour nous faire réconcilier s'il faut faire réconcilier Roberto na Rose to nini to ça là to yeba ngo
dans l'émission d'Abisso. Et puis nous aurons un deuxième cadre au salle juste après Yango. On se retrouve juste après cet élément pour démarrer sur l'Abisso. Merci. Et merci beaucoup à Maman Rose. Nous accepté. Kozonga lisusu awa. Nous talisaki ngai assurance na yo que ebi na yo que moi na naza mwana ya mbali na yo. Na ndenge pe natalisaki importance na yo awa. Monsieur Roberto. Oui, c'est journaliste. Maman Rose expliquait biso déjà nyonso. Nini tension ezali. On vous comprend, on va pas vous critiquer. Avant tout temps un résultat. Autoza nango awa. Tonga toyeba même les ba kino sambisaka batu. Balabara toujours que moto ba fundi aussi longtemps que nano ba confirmer makambo te azalaka nano innocent. Mais du coup, à Cameroun, sur le biso moi c'est koloba awa, j'apprends que pas Maman Rose que l'ingi kutu ressentir sur son anda communauté. Directement, tu as crié à 100% la makambo yo de comment c'est koloba awa. Otie libanda ndako. Juste cas pour de qu'on a biso expliquer biso makambo to tu avais encore d'autres raisons peut-être biso peut-être aux ignorer. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que dans la costume de skis, na batuno balanda biso pour la voix, estomé zo déranger nga na moni affecté pe même voix, na zo lo ba bien te voix zo kauka. Pour nous répondre à la question na yo, eza pas si monsieur. Habité peut-être yo écouter na kamba bona vite, ba biso tu écoute ma kamba kasi bona vie. Et après pour na mona sur Rosette ben na ngai. Et ça passe avant dans son moko. Et na ce qui pour nabi ki bosolo la ki na sali loté mais c'est juste un gars s'éloigner un peu nanga attendons moi musika nanga tozela adene bima tu es ba résultat mais na sali loté mais ça li kamo la facilité mais c'est journaliste hein ça facilité malgré moi na ko bima lelo yanga obi yanga te mais moi soyo bali na mbongo pe mukolobo que ça religieux ça comme mukolo ya que mana mbali nyakala mais ces journalistes c'est là où je ne sais pas ce qui se cycle dans ngande kono mobile et ça infidélité moko boye non que ce qui le lot tout ça kana Rosette ou bien azaka pembe nanga et le connaît bando continuer et bando continuer donc on va couper mingi ezati Rosette est-ce que c'est solo que yo jour ya mariage je reconnaître que ozaki na mobile moko boye avant cérémonie ça la je reconnaître que vous avez un mobile jour en hôtel il a pour ça des preuves qu'est-ce que mon ngana na et le kozo pesa nga kana ndo tuna ba preuve parce que nolita ko ya ko sa nolita ko bela libuma te nolita ko bela libuma te aza jaloux nanga jaloux ya nini bo fona combien d'années nga na bi nous fait combien d'années camarade c'est la camarade dans la famille te non ça veut dire ko ça mingi te pour banda kala to fana nolina na ba makambo alobité c'est quand même raison makambo alobité ça moni o ya trouver des au sur le bino kuta à trouver on est bon à créer le camarade tous les camarades c'est ça moi à noter ah problème c'est ça moi nanga ozondima ti omoni ki azondima andima ke za mwana ngai ti ozomona noli ozoka moninga non ozoka ti question na tout d'abord no pona yo ndenge noli alobi ke jour ya mariage yo ozalaki na mobali na hôtel eza lokuta papa apesanga brève nango sur le bac apesanga brève nango ça y est ah faza Zela, s'il vous plaît, Lolita, s'il vous plaît. Lolita, s'il vous plaît, Ozala, Ozoswala na yete, Ozala eloko a gagné te la makambu yo ko abimisa o ezaki na kati ya motema. Ko swala na yete, s'il vous plaît. Pardon, monsieur Lolita, ko swala na yete. Na bien prévenir Zoluka. Parce que mon col mariage, n'a pas eu na silika comme col mariage. Parce que okene ba maquillage soit qui c'est le même maloba. Non Rose, je te demande ni nous autres comme preuve. On lui pas faire. Dis-moi comme que le mariage il y a qui retardé.
Dis-moi. Dis-moi la signe pour la nuit. Olomaki Nangani, tu étais et pas la Nolita. C'est comme ça que tu m'avais dit. Mais oui. Mais maintenant, il faut confirmer que comment qui t'avait quelque part et tu étais où? C'est ça. Voilà. Je Je pense que pour ça, je lango solution T. Ndekolanga Rose biso awa toye awa te po to panza libala na yo. J'ai panzani papa. Non. Koloba te Il a monté les ensembles. J'ai panzani. Oh, il y a un gars qui a un écho qui s'est Koloba nanu te ke panzani. Nanu to sali. Nanu to sali to tangi résultat te. Mais avant to tanga résultat, ngana ngai na poser ka question moko. Quelque chose comme belé. Soki abimi mwana ya ndeko na biso Roberto oloba nini osa nini tozani sauté alors on a beaucoup la mwana ndeko awanga ni miso batango dabimisina azala ya test non problème nanga na olinga osa déjà na tendance oloba azala yete alors que non totangi résultat donc pour na yo mo opposition te ka bozala yete aza mwana na ye onga na ye aza mwana na ye na bala na mbali mususu te on les a les passé nanga oui mbalo ya tangiza les passé nanga mais les patients là bozala ni jour à mariage tozala na été po totika ko kuta ni susu te mais mwana pona yo mobali oyo mwana za ya ye asa mwana na ye donc ozo mwana mutu mususu na pesa mutu mususu na suis mwana wana si malobi na fandi seno na no tala ino ki ne lungi na tala pena na suis na zo mitala na ba kike bele mwana na ba kike bele te na suis na mo tala forme ya mwana comment on ose tala na forme ah mwana ne fois zwana soit mwana ne fois zwana fois n'importe quoi soza pour ça loli tokoko usenga ngana ndinga kimia c'est pas comme ça na niveau te bade omoni yo nazana ngana OK nazana ngana besoin mbali na te pour mo comme ça mo mabe nazana besoin mbali na te siko qualifier na ndumba bando yeba ma rose so mona ngana mbali na yo koloba na ngeli loko to mona vanda na yebi o sute na yebi o te considérer que na yebi o te na monde o te na vie na ngabo mba na lobende loko na loba a te bosa kamera oloba na ngango wapi oloba na ngango wapi yo na nzambe na yo kozaba mutema mabe na moni te kosambela fana sali na fuka manako manani pona madu sambela esa ngam te mapasi tisiko oli paso ngam lita na oyoka te yo capacité o ngana oyoka ileki ya yo yo capacité yo zone sengo ko balana yo ngozo bala te ko zo mutema mabe fiancé nini bande bo umela fiancé na mwelo wasale yo abimia ta ate usani ki fiancé ka ya munoko c'est que je change en déroulant avec fiancé so na ka na conseil ba tu susu mais nyonso ezate voilà chers amis je pense que tu as dû assister na bakoswana na binoté mais tu as juste pour apporter lumière Nekolangai et Roberto devant moi ici j'ai le résultat il y a test il y a ADN tout ça là qui na yo na mwana je suis désolé monsieur Roberto pour vous confirmer effectivement
après kosala test oyo ndenge na singaki na hôpital que bapesa biso exclusivité nango vu que biso nde bato tomemaki likambo yango kuna Lita aza na raison aza mwana yo te Mama Rose effectivement mwana aza ya monsieur Roberto te selon les résultats toza nango awa ADN ya papa Roberto na ADN ya mwana na bino eza ko correspondre te. Jamais papa. Eza lobo sali. Eza lobo sali. Oh bon ma bonne c'est bango faut mettre ça lobo sali. Jamais que la bonne na ça bonne. Bonne ce qu'on ça bonne. Azala monsieur Claude peut-être toluka monsieur Claude aya tout ça na test pour tout ça. Jamais asa mwana yo. On na ndo sa mwana yo. Jamais bon sala. Claude yepi. Jamais bon luka oh eza lobo subo. Papa personne na numéro Claude. Na me ko benga Claude le kate. On va ma bonne c'est ma kasi yo pe ndo za boy. Ça passe hein. Mais dis-moi que ça lo nini ya. So ko dîner ça lo nini. On va na ko limbisa yo. Pourquoi vous me ma kasi boy? Pourquoi vous me ma kasi boy Rose? Na lula pona nini? Ah! Rose, Lolita, s'il vous plaît, moi je préfère que yo zano sur le rolobate. Arrête de condamner ton ami parce que yo pose la guine à Kamala et Bandaki. Ce n'est que tu as changé d'avis après. Comment on avait sinon, je pense pas qu'on n'allait pas être ici. Je préfère que yo c'était un ayo sur le couple parce que du surtout ah au monde couple oui pendant l'été. Ça fait mal. C'est une vérité qui vient de sortir dans ma vie. Sokanda za mwana ngati. Rose. Après nous sommes la salle de Rose. Rose. Après nous sommes la salle de na comme ça que moi chose qui ri na mukili. Na sungi famille na yo. Na komi so moi c'est la mission bateau. Sokanda Rose mwana bokola na mwana ngati. Et l'autre nous fout avec moi pour les avoir nous c'est ça malamu. Rose. Rose. Noli, merci beaucoup. Hein? Merci. Merci. Dans mon bal, je dois me maîtriser. Fait que, oui, je sais. Fonazwa Kimia, ça fait tellement mal. Oui, parce que moi, papa, moi, beaucoup, moi, Lolita, le solo. On les gars, on va ça pour son père, s'il te plaît. C'est pour ça que je vais Wanga. Oui. Ça va bon. Je vais mal, je parce que Claude a conseillé bon, épargnez biso peut-être pas détail pour un respect na yo. Épargnez biso pas détail mais autres avez besoin de confirmer effectivement ce qui s'il te plaît. Nayebi te kofuka mena no. Et donc on va rassurer que on va se battre pour que solution ozala operdre libala à noter. Mais en attendant, dans les lignes, oyoka juste deux personnes, oyoka la pasteur na maman na biso yampania, oyoka bango nini bakoloba et puis
Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20 $4,500 américains. $4,500 américains ozwi lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na novana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa kaka 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice ekomi yo parce que eza pe na cadre investissement. Donc pona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo ki chasse ezo fungwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala? Pourquoi pas koboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces moko eza déjà développé bandeko mingi baza na bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pona ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi bobenga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo
ya cadastre oyo okende déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te kosombi lupango obandi suki oluka oyeba ndenge nini kolandela non. Donc baparcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na banuméro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir pour que plus tard ebotela yo ba bénéfice à malamu. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau to libino yango pour la année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, après avoir rafraîchi nos mémoires par rapport à la situation qui est la dernière fois, je pense qu'à la fin, par où c'est ça, en collaboration avec Château Kolo, Bisso, l'Isolo, Tuela Bino et à Maluku, terrain 20 sur 20, nous vous exhortons, chers amis téléspectateurs, d'investir dans l'immobilier. 4500, c'est bien, il y a un bon moment dans la banque. Mais quand tu as un mabélé, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que chaque jour, aux Arabes, faire multiplier mon ayo. Et pourquoi pas, lobby, batemingi, basome banda ko ba milieu tous en la cité boye. Mais quand on pas place à kuna mon pépé à kuna ça différent. So 20 millions nous sentir même respiration dans les années monsieur donc quand on appelle d'aruna qui toko kuna tango ya ko keno pe makuna. Les visites sont organisées tous les dimanches. À partir de 9h, tout le monde a Bisso Félé. Donc, vous contactez Bisso dans le numéro, tu tiens la publicité. Ou si vous ratez, peut-être vous avez quitté, ou vous avez plus d'informations. Vous avez appelé Vincent, vous avez un numéro pour Yambabino. Je suis avec Lolita. Lolita, dès qu'on a Bisso à moi aussi, il y a Bisso. Situation est ici, à travers le monde. Il y a Rose, Na, Roberto. Lolita, on insiste qui au Ipsingo Loli Papa Vincent, n'a eu tant autant à commentaire et déranger yo, comment la façon bah tu vas interpréter Makambango, au yoya qui pour la robinissa. Obisa kingo lobi s'il vous plaît vraiment Papa Vincent, n'a un poste à l'école sous parce que n'a un elo on a loba par rapport à nous sur ba lobi sur ngai. Ongo lobani. Merci beaucoup. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci, Nandongo Zong Singal sur le plateau, Lilo. Et ça, ça n'a passe jusqu'à maintenant. Nous avons la tête, estomac peut comme déranger. Batu ba fini na ba commentaire, na ndé ba commentaire batu ba lobi na ngai ke na so luka mobala mninga koma yanga. Eza ta suye na ngati na ebise. Ndenge na zabo eti siko, ba posa libala ya rose ekufate. Ndenge rose azongela ndako na ye. Azongela mobali na ye azonga ndenge bazaki na bodimo na bango ya boyaki koloba vérité parce que ngamo mninga na yaki koluka ye na lobi na ye loba vérité ti ozobota te eza po au garder du kamona mutema na yo peut-être vérité robimisa ko ngite po komi na zeli so na on robanda ko so mbana ngango ndenge nini na biselu kaka basala nzambe à travers basala nzambe bakomema yo pambali na yo boyeba ndeni boso atu azofinganga naza na posa ya koboma libala rose te ata moke te ofinga trop jalouse ya libala moninga mpo mobala moninga aza na mbongo yango ozolinga oboto ya libala naza ata na posa oboma libala rose te ndenge vérité bimi aconfesse aloba na mobali na ye eosalama lisusu te mpo mobali nazwa mwana naza ata na posa oboma libala rose te par ça. Donc, ce que comprendre bien, c'est que l'objectif à l'Ibosso, il y a là qui capabilité au Komagi Nango. Le fait que beau-frère na yo to benga bongo, asungi petit frère na yo. Est-ce que na ko mala beau-frère na vraiment? Asungi petit frère na yo, apesi petit frère no musala na le comme usunga bino. Et ozomona ke azala mwana te alors que yé kanisa azala na mwana ro mwana na za mwana na été.
culpabilité wana ne memaki awa pour que y ait ba vraie situation na ye toloba quelque part au atteindre l'objectif na yo lelo culpabilité wana elongwe yo nazali non vraiment quand nous olobi culpabilité on elongwe nga nazo se sentir à l'aise mais nakomi choqué nakomi menacé bazo finganga oza mabe okokende likambo wana pa ba journaliste te falo lukoki ata pa ba parents ya Rose oyebisa bango makambo ya Rose yo mba moko soto ke papa Vincent eza vérité en face na bomba mpona nini tant na yaki yo nanga promesa te loba na lobby. Voilà, sinon pour la bande ko ba lo ba rappeler pour moi mais content nangeza capacité bazo finga nga finga nga ni pas muta finga yo ils a peut-être émotion normale, on va pas condamner muta na façon na ye à mon la makambo mais moi je vous dis que au sala qui bien il y a un problème au awa parce que comme disait notre frère Kalouji l'autre fois que ceux qui ba lobby gouvernement na biso acha to ba gouvernement ne sommes qui ba bi ba cha examen ya test à ADN au fele ba mabale kufa c'est-à-dire biloko yo bato bazana basi basali ba mabe wana ou peut-être lelo bazo mone ba misali parce que ça ba mususu aboti bana ti akufi atika po bateke bano ya kanisa aboti baza bana na. Nous avons des cas où peut-être ya yo ou ya bino bo bimisa eza mukie. Piso vérité en face, toujours enseigner l'équité, toujours enseigner matiété, toujours enseigner philippienté, toujours enseigner marquité, toujours enseigner colossienté, tout un thessalonicien. Mais biso toujours enseigner batou à travers ba vécu ya o batou bazo vivre lelo. Autre temps, autre mers. Makambo biso toujours vivre lelo, ezo senga que bandeko bazo kutana na derrière wana ba yaka awa ba bimisango. Pour que yon ne cause en ndako mona danger ni no ko sala bota la passe au ndeko Roberto Amoni après que beaucoup la mona tant des années à apprendre le que non seulement za mona nité mais mes quota jour ya mariage na bango Roberto donc bref nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire et nous mettons la vérité Nikolo ya nyonso elle a fait quelque chose de bien ya koya ko avouer yango po ya enseigner yo ndeko ozotala ngai yo muto ozobima oza femme mariée ozobima na mobali moko libanda oza femme mariée moyebi ke na kati ya ndako na ozaka na mwana moko botaza na mwana mbanya te et enseigner yo c'est ça notre objectif dans cette émission. Au-delà de ça c'est bon message parce qu'il y aura peut-être encore plus de cas plus graves donc ce mutaye awa biso to encadrer to ko accompagner bino mo boyebisa nga même na ba commentaire que Vincent Soki Moutaye, bino batozana boko na kai susute parce que aye déjà ko confesser bino pe botala rabiso to sengi na bino boko na mutute parce que ya nimi ko avouer bolingaki c'est croire ne bon maman Roberto atika na mwana oya yibikaza abogola mwana aussi longtemps kaza mwana na été qui sait peut-être il fallait vérité oyebima po et fongola pe vie to mabota ya ndeko na biso Rose. Donc, soutenons la vérité et ne soyons pas du côté Yamabé. Tous aura plus côté Yamalam. Roberto, ce qui a l'équipe dans l'émission, Alimbisa, Rose n'a pas de message n'a tout le monde à Souka ou Lobani. Alimbisa n'a pas de bonne délié pardon. Rose Alingamba nae. Roberto pas moi nae. Ils ont été dans la sujet à séparation à Bango. Na boy ba problème parce que ba parents Rose pour comment remenacer nga na bande ko ya Rose pardon papa so kanga pardon limbisai aza mwasi na yo donc c'est na makolo na yo pardon ba uti msika pardon na bonde bino bande ko so nga na tuki na ki ba mabe bo limbisa ngai lobi mabete lobi mabeto libérer vie à Robert et à Roberto plutôt libérer vie à Roberto et puis libérer vie à Rose. Parce que nous sommes les cas qui ça la acte ya bon jour ya mariage mobala c'est pas quelque chose que nous devons encourager. Nous condamnons ça bato bazala razo que nous bala zone ni bimana mobile mususu en tout cas botika ngweza mabe makasi. Voilà, courage. Merci. Nous allons vous soutenir et rouler kanango. Le plus important aux longs d'équipabilité la minute aux à l'aise
biso na ngam na biso tokobunda pour que libala ya Rose na Roberto ekufate. Merci. Voilà. Sinon, là, maintenant, nous allons recevoir, libérer Nanouye à Kenenae. Et puis, mais vous allez juste, bon, la transition, ou soit, bon, la biso, élément la biso à location à véhicule, pour la bandeko bazana Kinshasa, puis vous allez Libanda, vous avez Libanda, vous avez besoin de tout cas, vous avez l'aéroport, tin hôtel na yo, et même le bagage, vous allez location les alouana, au Ninipe, puis ça na yo, na séjour, nous, na Kinshasa, numéro la bango les alouana, vous benga, toujours dans compte, il y a Gambela sur Internet. On se retrouve juste après les Mao et Poto Yamba, couple Roberto et Rose. Merci. Voilà, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso pour continuer la situation de Tozalango. Et là, nous sommes, une fois de plus, en présence, il y a de Nabiso Roberto, de Nabiso Rose. Monsieur Roberto, na pécho merci. Merci vraiment. Dans le bien en même temps, devant la caméra pour accepter les sous pour la dernière fois. Je pense aux à la filmer. On a une situation Oyo. Et puis il y a Oyo Kabiso. Parce que le problème, on et Bandaki A. Sans ni téter cette émission, mais vérité, on va prendre le lot de peut-être qu'on y bango T. On ne sait jamais. Et comme Biso, to lobaka, to tigina muta loba, mais to zana makamo solo la mutu. Vraiment, il y a qui raison to système qui vraiment aux anabiso lelo. Et le cas dans le vraiment, prendre sa patience. Na nyonso to solo la lelo a oyoka na biso oyoka mama Rose oyoka biso et na suka to peso penata décision nyonso to loba to influencer décision de mais oyoka na ka biso pasteur a loba évangéliste mama loba ngape na loba ndeko Rose a loba moyoki ka biso et à la fin yo mto yeba décision ni rozwa s'il vous plaît vraiment ndeko Rose bonjour. Bonjour papa. Rose, je pense que ndenge tosola kinayo oyo ezali occasion to moment moko eza très très important otalisi biso ndenge nini olingaka mobali na yo Roberto makasi et oza na mposa koperdre ete na nyonso ebimi na nyonso elobami oza na mposa koperdre Roberto ata mokie te. L'autre fois, au Ipsagi biso lobi, ezala makambo eleka jour wana, lobi ndeko mobali wana na kombo ya Claude akosaki yo. Na lobisaki yo que nyonso wana na olingana yo kango lelo, ngai moko te meto yo kango biso nyonso na présence ya monsieur Roberto, nini eleka ki jour wana. Merci papa. Nasenga na bolimbisi epa mobali na ngai alimbisa ngai yokanga ata nanu na explike nasalaki yango na volonté na ngai te nasalaki yango mpe te na nko parce que naninga garçon ya question akosaki ngai ntango abengi ngai bon parce que tokabwana na biso totikala déjà famille abengi ngai na telefone na ntongo faki nakeye pa lolita abisinga aza na problème mo agent fona aide ye c'est pour ça nakendaka komona ye ntango nakendaki ezalaki naoyebisi naoleka mais naza mama naosala journal lelo eza mokolo ya feti na ngai naoumela vraiment te abisinga bi ete oumela no te eza kaka oyo edingaka na eloko quelque chose moso oza nango ya otikela ngai ngai natiela yango na telefone esimbaki te fayaki napesi na maboko ntango nakomi
nakutaki ye avandi ezalaki terrasse, ouais, ezalaki terrasse, mais terrasse yango sous forme ba restaurant. Apresente nga verre bon sucré kaka na meli. Na se retrouva déjà nakuti bapeine manqué ebele ya Lolita. Naza suna bilamba te na nzoto na chambre nayebi te so bakanaki ngai so babongiselaki ngai vu que desalamaki nazalaki daya na pre ya obala. C'est pour cela nabombaki vérité. C'est pour cela nabetelaki yango Lolita ataki camarade nanga. Na nsima nango nde nayaki comprendre ke na nazemi oyo eza ya mobali nanga oyo tobalani te. Vraiment nayebi ke eza mpasi. Mais olimbisa ngai nke parce que awa toza pena na moment ya vérité. Toza sur na moment ya kokosa te, toza sur na moment ya lokuta te. Mais version opesi biso awa eza version opesaka Lolita te parce que Lolita alobikaka ke yo olobaki ozalaki na ex na yo. Parce que Lolita abeti lisolo wana te que soki ezalaki kaka adrogaki yo tout ça. Je pense pas que engireke bon. Non. On a Lolita pe to bani no bomelaka pe Lolita parti wana. Lolita juste na ebisaka kaka te. La place na keni ba détail parce que na bombela Lolita mamuté na bosi na boye na nga ko ebise bona se kaka ni naza boye. Nta umisi ngai eza Claude. Nakutanaki na ye ta to se retrouver na chambre na suka neka bongo. Après na sami konu yoko vansi na china na zemi na nango eza mbana na ngate eza ya Claude. Na yebisa ka bona tangela ba détail te. Ayebe ba détail te. Na nebisaki ko bisa mutu te to bombango. So to bomba mutu pa otikalo yeba te. Vérité za ka vérité. Ebimi déjà. Yo zaka porter zaka ke bolimbisa ngai. Donc ils sont même la famille nanga, la famille mobile nanga. Donc naza sunu loko batena komi na suka. Ntoza liloba mingi zaka mobile nanga na mte suka olimbisa ngai. Nebi kina sani mabe o ya mabe pena. O même na miso nzambe. Ako olimbisa nga te mais so ya limbisi nga nzambe pa olimbisa ngai. Mon frère, Nena Obaki, Otike la Bishop Nzata, Nalingo Yokaka, Mama, Yampanya Pina, Pasteur Serge, évangéliste Serge, Yokaka, Baomi Balé, et puis, Dorope Saotan, aussi exprimé. Voilà, on se retrouve à moi, il est Mao, et puis toujours. Merci. Ouais, merci Cordon pour la parole. Vraiment, mais mingi vraiment na yé pour na lobela c'est mère de trouble wana Claude parce que na osepela vraiment nzamba toucher motema ni akuta na makambo ya luka atala ngota na TV parce que ayebelo ka salaki et biso mibali tona ba défaut moko soki moso bandoko vivre na yé et yo komi na ozana na moyete obala ye soko yoki ke balingi babala ye to na ba mitema moko boye ya kosala mabe so ta ko bebisa libala ya muninga o ngakindi ba honorer et là papa Claude Salaki oyebelo ko salaki o salaka on a conscience parce que oyebi ki Rose alingaka bala oyebi ki ngaka bala ti obengaki ye pour sala ba art o sali mais yeba que justice nzambe ezalaka l'état pas zali oyeba que mosa so bala obi bon na otika ebongo te au préféré maintenant ba thème net ya musique au bet net concert de revoir au bet na ser concert de revoir oyebi que o bala kei et puis oyebi pe que moi si soka bali et ba fête préfète ba kenda nuit de noces ali yo au sali susu enlever les rideaux. Il y a nuit de noces, il y a mobile ya batu. Il y a moi aussi, il y a batu. Alors, tala si ko passe nzamba ko pinir yo, na eloko yo kangisa yo. O tiezemi et puis moi na abotami. Papa nga no senga en étant que homme.
comprendre que moi si na yo azalaki violé, comprendre que moi si na azalaki drogué, parce que mututu ana bali passer na ye azalaki vivre na ye, mais là a bengi tant qu'il pas a aider ye na boule a aider ya leka, mais a drogué secret ninga expliquer a on ça ninga passer siko yo ko délaisser yete zala mutu azala quoi parapluie na ye zala mutu aider ye bo kanga papa Claude wana parce que moi na moi na ye na ibite sneke ça la sika moi na ye un jour akoya ko a déclarer moi place ko kanga siko Claude yana bien ayebaki moi na ye abotami na ndako libala ya mutu ayebi que déjà bosala ki civil au l'état yebi ayebi que bosala ki coutumier au famille yebi et religieuse de bosala ki pona akuma vraiment officiellement na ndako na donc on a ba droit on a ba raison nyonso permettre ser so olimbi fete mais aider ye kaka ba kanga Claude bo kanga ye afuta masumu na ye papa Claude botika yete ayi beloka sali na ba concert o abeti na mwasi ya bato deux concerts concert de revoir et puis enlever les rideaux du sous donc sali nuit de noces avant yo mukolo mwasi obimse limbongo là na te ba terme na po to le ba te po ba te bil ba tala biso donc aider maman Rose na ba dimanche na bo kanga papa Claude a subir ba acte salaki et puis moi na aza moi na po abotami na ndako na yo asa mwana yo pa l'état biki asa mwana na yo il faut subir ba peine na ye donc lo ngana ko lo ba fuma yango na po vérité bimi vérité la lokola gratana ba cha ngo mante kate malgré na de mikokoli et suka kaka ekoye bana to makama kila mutu moko ya fraude eza na kati ata soki lo litata bimisa ki vérité mais na ndako on mona ka batik moko boye ki makila eza makila na ngati pour le pouvoir du sang existe. Vraiment, merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, on a connu ce qu'on a dit sous poto sanga sous awa oisika. Et là qu'on a roloba na bande korangai. Biso to yaka a pona opanzate to bongisa vérité en face to yaka poto bongisa. Nako lwana ba oba olanda ngai obaza na même cas na bandeko na ngai bafandi awa tango yo ozwi déjà engagement ya kobala eza na mibali mosusu bana bisala mabe bana bisala mabe ta mibali mosusu tango oyebi ke moto alingi abala mondimi kaka obenga le jour oyo pwani bajour nyonso wana obengaka ye tobengaka le jour oyo ye aoprépare libala na ye mpo aya kopesa yo kaka mbongo tolukaki eloko moko neti saza na utilize po utilize mwana bato po tika eloko wana bosalaka yango na bandeko na nga basi nyonso baolanda ngai soki omoni le jour alibala na yo buto abengi biloko mosusu ya batentation soki oyebi nzambe te nde batilizaka bino bongo saza na bango bazomanipule bajeune fille na ndenge moko nazoyeba te fo kolukaka elongi ya nzambe otambola na kobanga nzambe mpo soki ndeko na nga mwasi soki ayebaki nzambe biloko wana elingi eya nzela ya libala na ye te ke mutu moko oyo bozalaki nde bosoboka wana benga yo kaka akoma kuna ti okoma bobimi na ye eza pasi me bosala yango te na bandeko na nga basi kolingaka pe te ozala na ndako ya libala yo oza na ndako ya libala oza na bana na yo bana mosusu wana eza bakolo mobali ozali na ndako te yo oza na ndako ya libala me ozwaka nde bazemi libanda papa yebi kaka ke bana nga nazobokola baza bana na ngai papa azolakisa affection nyonso na mwana na ye abike o bana nazobokola baza yanga nzoka bana baza ya yo te mpo ani bosala bongo ovandi mpe eloko eza kilo na nzoto bongo ovandi na yo oyebi ke eloko na osala eza mabe makasi me ozosala mpo bombango ta molai obombi yango mpena ta molai me nzambe aza nzambe mawa akoluka kaka moto atilize nga na okondane lolita te eza nzambe nde azolobi kati na ye ke ebimisa eloko moko boye ta mosusu yango nde esali ke efrene bakambo bango bazoluka ya mwana ta mosusu yango
Kenzambe asali kengulu lo etabimisa secret wata musuna ye moko alinga nda bayika ka kobomba yango mais nzambe asanza mama ate loko ebombama akoluka mutu mususu kaka mpona kobimisa yango eyebana na miso ya bato bosala yango lisusu eza mabe makasi soki oyo moko oza na omiyebi ke mwana onga naza na ye na ndako aza tata wana te ere yango oyo oya kobimisa mpo eza mabe makasi tata yeba ke soki wana aza ya ye to aza ya ye te papa na nga Berto na kosenga na papa nayebi ke eza pasi eza pasi makasi mais biso toyaka mpona kopanza te nga alingi olimbisa mama Rose limbisa ye eloko mosusu esengaka ka ebima loko oyo okomprendre ke mwana wana aza ya yo te oui eza problème te mais limbisa mama Rose nzambe akoki kopambwa na nsima kolimbisa ye makambo na bino mpe efungama ya kobota na ye soko fungoli motema olimbisi mama o nzamba osala quelque chose nalingi okitisa nalinde ndeko na ngai banda le jour wana azotangisa maya misu magi asali mabe me nazokondane ye te eza na eloko ozali koutilize ye me limbisa eza na motema monene na bopapa nayebisaka bato mille fois bapapa basala bango na eloko mpona komela makambo ntango eloko eye oza na fasita komela yango biso tolimbisaka bino quelque soit problème moko sali papa sali po pozala ba problème osala mais tant so oyanga na kozala facilité kolimbisa yo biloko apo sala sala nga pasi mais na limbisa yo pourquoi pas bino pe ozana mutemo biso to limbisa bino pe bolimbisa limbisa ma Rose azana na kimia azonga na ndako biso sempre ezali ke bozala bomoko bozonga ndenge bozalaki quand même ata mobali apo lela zawa ta kima na ye mais ayebi ke mwana na ye ata un jour bata bazobomba akoka kozwa mwa ata zwi mwana na ye me nzambe akopesa bino bana ebele bana bazali okozwa kaka bana na osenga olimbisa merci. Merci Cordon pour la parole. Nalingi nalobela sujet oyo vraiment na bacasquette mibale casquette ya liboso na olobelo papa na biso Roberto lokola mosala nzambe deuxième casquette na olobela yango lokola mobali parce que eza problème oyo eshokaka j'ai fait partie ya bato bayoka douleur ozoyoka tonton nangi na te ya yo to na conseiller se yango nazo conseiller te termi poka eza kaka yo mais na conseiller pe po nga pe na faire partie na kati ya situation na pe na kati ya ba réalité oyo moko ozo vivre Bible yebisi biso boye tango Israël esumuki na mukanda ya Nombre chapitre 14 Bible lobi Israël esumukaki Moïse ayikolela epana Nzambe ayebisi libota o pesinga basumuki yokela biso mawa Nzambe alobi na pardonner bino parce que bo comprendre que bo saliza mabe. En quand est-ce que pardon que sika ils attendent pas sincère. Il y a d'autres gens azan pas singa bolim si mari biso libanda pas ça va raison na. Mais lorsque maman na biso azoloba na simara pour na journal le après maman na skoleka ndenge le kaki j'ai senti quand même na kati ni le ko bande ko tukiza ki son. Na encourager acte à salité, acte à sali zama be makasi à commettre adultère. À commettre on pe natani natan o kaka si ba pesi mbong e mukolo ya esengonda commettre. Kasi na ngina ndimiso na ebisa OK. Nkola réserver loko moka malam pona bino mibali. Raison pour laquelle esenga ki sur bango no sur sala manizo sala. Parce que on comprend les Bible zo ebisanga. Diable atikala jamais ko bettre libala maboko. Diable atikala jamais ko souhaiter batbo za la malambo ke balana. Diable posa nza ko kabula bat. Raison pour laquelle même yemo konza maloba ki malheur à la terre. Parce que motamabe sa kiti. Raison pour laquelle na kozala ka mayele mabe parce que le diable c'est un menteur. Na kozala ka mayele mabe akendi akei a utiliser ka moto ne connaissance moi ça yebaki kaka pas détruire bana ye. Dans la destruction li bana place ni ni bandila ki. Place yo yebité, place yo pas na boyebi ya eloko osala te. Et na profiter de l'occasion pour essayer de connexion soit basi botika ko sala la sentiment soki na oyebi lobi na ote nazo loba pe nazo répéter soki oyebi lobi na ndenge ezala lelo ni osala ba black te
Parfois, les lots sont par plaisir, au monde que le ça n'a pas les canangos. Mais lobby et cause lo bator. Parce que autre ça les lots passe dans notre bien mais passe dans ya lobby. Ma be babomba kango te. Nazo bonde la yo penan de cause na nanga mamozo na nanga papozo na nanga babomba ka mabete. Et ngo ba te soko bombi likamunde likamango lembi te comme faible. Te. To likamango ko leka te zarate. Soko bombi likamle au fond zo bomba ngo ndé pe comment ils ont matériel comme amabe mukole ko bima ils en a force ya mabe ko leka ku so lo ba ko na ebande na ndimi te ke ndeko na biso ya mwasi ndenga za boye mo kaza na esengo ya artu asala tope ya eloko ezo azo vivre na kata ndako na ye parce que likolo ya artu wana nde lelo bino ko bota te likolo ya artu wana nde lelo bino bo koti na kata trouble oyo enkolo nga se servi na bino a se servi na mutu moko azoyo kabiso ya travers so na bino a sauver pe mutu moko azokota na kata ya mabe oyo a utiliser ka mutu bino boyibi malamu ezate que non après ça mutu mabe c'est parce que awande ko luka apambola bino apesa bino sengo mo banaka bozai na ngoposa tika na utiliser lolita po bato bazwa kimia Bible lobi te que so kangi mo so na dite benga na ki na non la décision revient à l'homme. Na kokanga mwasi na dite décision nga pa mobali. Kasi makome yebisinga mukolo ba scribe na ba pharisien bakanga ki mwasi na bondumba. Ba yene pa Yesu, ba yebisi Yesu mwasi wa sumu ki okangiye a francan. Nde biso to mesana koloba. Yesu ayebisi bango boye, moto amoni azangi lisuma bambayi libanga. Mutu atelema ki suna esika wana zalite na mutu akomo bwaka mabanga komo keni parce que na loi ya Moïse ekomama mwasi asali bondumba na ndako ya libala esengi balapide baboma ye. Mais lokola na ta ya Moïse aki loi nkolo ayelaki biso grâce ayebisi mwasi telema masumu no elimbisami ekozongela susu te ya pasi eza so ezalaki vie mais eza susu vie te eza erreur o akometaki et les lois en andaka libala na yo akomo vivre ce que la réalité erreur o ya salaki c'est le temps pour vous papa langa ya comprendre que sur ma femme asali opi mabete à part on a évité ni yo mona su ya mabe ne ba ne osuba lobi o non habiter l'équipe mabe no su moi ça ko so na ndaka libala kosi okosi parfois yo mais yo ndo na décision nyoso ya koboya to ya kondima mais nga na souhaité yo ondima c'est ma eza pona nga ba liboso na pesa mutu conseil ya ondima o s'engager na mwasi na ye ba liboso je te dis mon frère parce que natinda mutu linga te natinda pe mutu boya te mais oza mutu liboso na yebisi oke nkolo aza na eloko mo réservé pona bino na pesi raison na mama moko zo ebisanga bina nga même nga na lali na ndako mais nazoka nkolo la musanga na buto isanga ke loba na bango ke nkolo aza na eloko mo kalinga sala pona bango raison pour laquelle la pesi nzela na mabe o ekoma ko livrer mwasi na yote na kati ya bondumba parce que bible lobi moto abwaki mwasi ne pour la cause adultère atindiki akelesa ki bondumba pa ki eboma bato bon akomi danger public zo motema ki mobali tala na pe ba parti ya malamu ya mwasi na yo pendant parcours na bino kino boko malelo nini ya mabasali soki zerero te soki motema no ekozongo sima o comprendre que te malgré tout na lingaka ye nde na moment wana kolo ya soko saila ba décision na yo et na ndimi ke même ye moko pe mama na biso Rose azui conscience moko à comprendre que la salle qui m'a bien maintenant na temps ça m'a bien na comme na temps ko ya construire libala nanga et ko construire libala malam ba construire on kana nzambe so mu arrêter ko zo mobile to moi ça malam pour na vie ne mu beza détruit mais so ko réussi ko zo moi ça malam en dehors ba erreur parce que mu nyoso na passé na yi en dehors ba erreur en dehors ba défaut so réussi ko zo moi so comprendre que na yi to kende bien papa kangama na yi bo construire et nzambo alola akangola batu na kati ya boloko ya lisumu po baloba même ki lezoloba ke par deux ans nguya we kangola mutu alors po ekangola mutu malamu il faut nzamba ya soki nzamba ko limbisa biso pourquoi pas yo limbisa tout péché est pardonnable Mathilde azoyebisa biso merci beaucoup.
Gambela na internet. Déjà le nom et l'exhibition sur Gambela na internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa à rendre disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer wa mois difficile ngo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin bakende otikela bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango bosola dans les bons c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndonga place oyo kosomba mati ekende donc no sala don orphelinat no sala don homme de vieillard ya biloko kolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo ya sérieux soki Vincent lobi c'est que rassurez-vous que ba eza pena correct je pense à les jours qui viennent tu la mot spot na bango ba no le tout moment donc bon message na Gambela na internet osombi biloko na oza na poto tindika mbongo na yo et biloko na comme après maman leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de vieillard moko ou bien Gambela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport à Likamongo, Tobeni Gambela na internet. Voilà, nous sommes de retour. Merci à l'équipe Nabuso et à conseil. Et merci une fois de plus à Rose pour la sincérité. Je pense que lobby, il y a un monde dans la sola qui n'a pas de pour la vérité, parce que la vérité n'est libérée. Monsieur Roberto, je me mets à votre place. On peut tout dire, mais des fois dans la vie on dit, comme Soussou, il faut mettre à la place à Mouninga pour comprendre Choko Azoyoka. Très bien. Ce que votre épouse a fait, sur le but total en on a n'engé à Bisoboye à Kibomoto. Azo mérité pardon à ôter. Parce que à commettre deux bêtises. Il y a Liboso, le jour de votre mariage, pendant que vous avez été alliance aux autres, ça va déclaration d'amour. À ôter vous en avez mbali mususu. Et au-delà de ça, à kumbi pesé minaye, au yoti le loye baké moi nana. Je pense que famille Moroté, bandeko Moroté, bako accepter amour. Mais Dieu nous dit dans sa parole, que mutu Morota Kabola Oye a sangisi. Ce jour-là, vous avez dit oui devant l'Éternel, devant Nanda Kwanzambe. Et Nzambe a l'ingara divorce. Et dans le cas de infidélité, batika a charge na mobali to na mwasi, c'est-à-dire soko moni mwasi na commettre infidélité, ba pesi charge pas na yo, soko ko mona ko limbisa ye, limbisi ye, soko mona ko limbisa ye te, tout ezo dépendre na yo. Mais ngai na olobaka eloko moko mon frère, la vie na biso nyonso, on a des choses à faire, il y a ma bé. On a conscience na oyebi que comme la salle les amabé, yo morozo regretter même pour que ça les on c'est ça là. Je pense que place rose azali nenga vandewa. Chaque jour alia ka se karamela bazara na culpabilité à la taille sur le cambo. Asali mabé. Mais mabé asali, comme a dit notre frère évangéliste Serge, je me rappelle dans le Kamuka ya Yesu. Dans la tournée qui a levé, oh, ebi kabama li bangati. Asala li sumuti aba maman na monso li banga. Salomon oya bimari na mwasi ya mutu. Azu mutu wana tindi na guerre po akufa, po yatikala na mwasi wana po soni wana bimate. Tango mwana na kufaki.
asengaki nzambe pardon, nzambe alimbisaki epe arenouvelaki communion na ye, c'est-à-dire relation na ye na Salomo, et abosanaki yango. Mon frère, ce qui vient de se passer en ce moment, toujours supplier. Parce que yo nous a la force, il y a ma communion sur famille et lobe ko telemela, mais ceux qui yo lobi un mot, famille aussi soumettre quand, parce que yo nous te balaki. Oh, c'est une bonne femme. Sous Nathalie, je sens que tu l'aimes de tout ton cœur. C'est une bonne femme qui a commis une erreur. Je répète, oh, c'est une bonne femme qui a commis une erreur. C'est une erreur grave, oui, je l'admets. Mais Tozara n'a pas ça. On peut essayer chance. Parce que moi, je me l'ai dit aussi que peut-être blocage Joanna ma beauté Zalaki parce qu'il n'y avait pas une vérité. Il fallait vérité ou Ibima. Et je crois à moi que ce que Limbisi Rose, ça sera un nouveau départ pour la relation à Bini. Mais Natiki, nous avons une décision. Mon frère Roberto. Merci beaucoup, Rose Maloba. Oui. D'abord, merci. Merci à pasteur, à ma pasteur. Maman, Zamosia pasteur. Merci à Ndekunanga Mobali, na conseil Bapesi. Merci les journalistes. À mon avis, je voudrais d'abord s'excuser pour m'embrouiller parce que famille Batalaki, Nasiliki, Kulungula Bafest, d'abord je m'excuse pour ça. Messieurs les journalistes, peut-être aux hommes on vendre le long à rose distance lié musique na musique. Oyebite ndenge tozali na rose. Na koyebi so secret moko boye, bon, je ne sais pas si on trouve en denini. Nga bana na botama, moi ça liboso na bima na joie na vie na bima c'est rose. Tellement tozali ki trop na mambo étude, papa linga ki trop tanga, na se concentrer ki mikra mambo classe. Tangi na sisi na keba université na linga mambo ba cité na tanga parce que papa nous disait na batana non faut tanga poko mamutu. Et tout linga mingi to tanga mambo ba sipenda to kipa yango te. Et pendant que nous aussi sa classe à l'université de Lubumbashi, nous avons na rose. Je te dis, et le ça n'a pas peut-être, na évité faut na moni na babilo msu batu ba lobawa. Ngai to sali na ki fiançailles 2 ans na rose. Tu toye Kenyawa. Azate mo mamna loba. So na ko celle là. Na tikala ki jamais ko simba rose. Naza moi notre na famille où ils a bien éduqué papa na biso ima mwanzambe na tikala jamais ko simba rose na ndoro zela libala na biso eleka na ndenge singeli nzamba singeli na simba rose na tikala jamais ko bimana elle est témoin 2 ans Lubumbashi to na kini tito lande ma ba dot eleka ki ba tout ça là j'étais patient et je l'aimais quand moi ça liboso ou lingi na vie. Et à l'accent, peut-être, n'a pas de bolingo. Bon, bien sûr, tout ça, tout ça, bolingo existe. Mais mutasala qui n'est pas bolingo existe. C'est rose. Et je l'aimais, je te dis, à part Nzambe, ma parent, c'était elle. N'a pas jamais comme ça là, malgré donc 30 ou 20 minutes, ça n'a eu qu'à pour n'a pas que musala. Mais il faut n'a bien un appel, n'a eu qu'à voir naïe. Je l'aimais. Elle est le témoin. À quoi il Sabino n'a patienté pour la vie non simbété. Et tu sais, les jours où on a bima awa oyo vérité adèle nabino, je t'assure, n'a pas eu demi-mort. On a mon façon, il y a oublié qu'elle est shootée. L'enfant que j'aime beaucoup, Nodé. Je vous dis, l'enfant là, Nodé, elle a la poitrine. Chaque jour, n'a pas ça qui affectionne ça que papa. N'a mon avec un ami bota, ça c'est moi. Nodé, mon fils. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. J'aime Nodé. Et j'aime Rose. Je l'aime dans tout mon cœur. Dans un conscient. Mais Rose, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Non, quelque chose parce que au fond, on a le garçon en question a bien acquis kaka le kaye aye ko se retrouver dans l'ambetu. Mais c'est les journalistes qui ont mutu, aux appels mobile. Comment moi si un mutu pour déjà au Cameroun na mutu, comment quoi accepter jour à mariage na yo, OK pour un ex na yo.
tout un film normal, tout un réalité, tout le monde vivre mon kili. Mon mariage na yo, ok, vous avez ex na yo. Papa, ta yo moko. C'est que vous avez pena pour ça na yo, bando lingaye. Parce que ça la maté, ça se fait pas. Parce que hier mon bana ko linga jamais, même nga na ko linga te. Façon na linga rose, que l'autre cabone na rose, qui rose à sobala. Je vous dis papa, na ko linga libala ne beba. Parce que na yebi façon na linga ke façon tozalaki, na ko linga te abala. Et le quoi il y a accepté qu'il y a un c'est que na bolinga mobile na ye. Il y a un comité na niveau wana et azuya ko ça va sembler ya kolela. Elle connaît l'affaire. Aïe ben ma kamabando ça là. Na qui conseille ba pasteur na maman pasteur na de konanga mobile. Et l'on a koloba quand de yocho loba ma motel infidélité décision t'as pas mobile. Papa ozoye baté façon na yoka. Je me sens maintenant à l'aise sur la musique na ye. Tu vois quelques semaines où l'équipe na mon été, je me sentais à l'aise hein. Si c'est quoi yoka à l'aise. Et kozonga na Rosette encore ndako moko. Namona kaye. Ah. Na sengi bino pardon maman pasteur na pasteur, je suis désolé. Na kozonga sur Rosette. Mais à cause d'un problème, je suis là. Oza moto yo na lingaka mingi. So na problème benganga, so na mbongo na sunga yo. Ko poussa na te parce que ko poussa bébé na ngate, ko poussa na pembe na ngate. O moni na yuma parce na za zoba na kanga ma ko na ngana bima na yo te et c'est là na tata mutali poso donc mutu mo ele ka pêcher l'autre côté aye ko profiter de l'autre moko boy. S'il vous plaît ko simba ngate. Na kimia na respecter ba parents na nga ba dangela ngai. Papa, asimba ngate s'il vous plaît na candidaté, mon na candidaté. Je suis désolé na kozongela yo te. S'il vous plaît, je pense que vous excusez na carte émission awa, vous excusez vraiment na carte émission awa. Je vous promets une suite na ça demande vraiment que tout traiter ma moindre de la caméra. Merci. Papa